eza accident ya circulation. Chauffeur ya ben a ebiseke. Papa telema na nukuna wewe pe alobi zena luka position na gare na pembeni. Chauffeur a ben a expliqué yebo ngamo ko nazo mona na miss na zaika sur place na telemi. Alobi zonga sima sokite na oboma yo. Sibitima olia ye chauffeur a ben azongo kuna azongi pete directement yepe direct à touti bango pena. Donc à côté si bango na terrasse bande la biso moto tango yo mona ki grand car réseau ya na musika il faut zela bango pe bazaka pressé ozomona le fallait bazela tango moni mutu comme ça était mi na ngambu kuna espace eza muke nzela eza muke il faut zela accident moke uto salema opena ka sikoyo chauffeur wana zuki sikoyo moyete mazo nyoko la biso bato ya moto pena fo bayoke na biso mawa tozo wela na bango nini soki bamoni mwana moto liboso bazo mona neti eloko te bakomi komona biso neti eloko te pena problème eza ba chauffeur ba beno na biso toyeba te soki eza ni so baluka liwana maboko na biso ba chauffeur ba beno bakomi ka so bamoni biso tolingo leka akoti kuna ba biso pena to sambo mo leka ezati na sima pousser siko mutu na bani na ye bango pena baya olanda eti kote otana na minute lokwa oyo ya do mutu abato alinga kufa na ye mais ye chauffeur esengeli totuma pena mutu ko boye bango nde balingaka biso te yango wana omona biso tokufa ebele mpo balingaka biso te balobi bana moto toza na mbongo ebele toleki bango yango wana omona bomaka biso pambapamba. Fica muito pra fora. Bonjour papa journaliste. Bon, batebele boy en tout cas eza accident ya circulation. En fait accident salami boy. Nga eza teke peut-être bayebi singa mais nga moko boy na mona live. Nga na zoya moto moko euti nini remorque ya liboso. Ya ciment ezaika juste ka quelque part et par ka kiwana. Après moto euti boy. Euti mpanza lisungi c'était vert ezokende ki mwenza. Bon beno ya ciment ya nini ya zel euti mpanza ki mwenza ezokende c'était vert. Du fait que nzela ezaki muke. Bon ben ya zelo il fallait à parquer à zela muke nzela za muke pourvu que
nini motard azwa position ya kogare pembeni ye alingi te chauffeur ya ben ayebisi eke papa telema na kuna wewe pe alobi zena luka position na gare na pembeni chauffeur a ben a expliqué ye bo nga moko nazomona na miss nazalaka sur place na telemi alobi zonga sima soki te na koboma yo sibitima olia ye chauffeur a ben azonga kuna azongi pete directement yep direct à tout bango pena donc à côté si bango pena na terrasse bazaki 3 personnes fille moko na kati na wewe puis jeune garçon moko na suka donc événement le kia en tout cas ça faute ya chauffeur ya ben donc alingaka tout bango na nko to ebité soki ba sacrifice soki ndenge nini bon en tout cas muta kufite mais ba chèque ezali je pense chauffeur ya moto à cause de la Kobukana parce que dans un premier temps ils ont mon té mais moto penza ils a peine la kopanza na makas d'opposition ils a peine ils a dans mitraille grand cas bateau ciment bateau ciment bazala ki wana bango ne tellement nzela za mukie bango ne bakanga ki nzela batelemi mabe nzela ze place bango bako telema te bango batelemi wana ye grand cas oya tuti motard azaki na vitesse te yetanga moni grand car ciment telemi wana azo ya ne malembe akoma ko ya malembe azo ya ne malembe bango ebika bende na msa moto bango pe bazo ya vitesse bazala ka pe pressé donc ngai pona bango mi balinda pesi mutu fotise ezi rere salami ozomona yetanga azo ya bazala ki so 4 balanda na ki baninga ba double baleki siko ye moko atikele total moyen akima tu ezaki te ye pe akoma ki pembeni yango moni batutani donc ezaki vraiment na ebité wana médecin da oyeba ba memi ba na hôpital médecin da kokoyeba nga vraiment na koyeba te et conseil na repesa ka bande na biso moto tango yo mona ki grand car réseau ya na musika il fallait zela bango pe bazaka pressé ozomona le fallait bazela tango moni mutu comme ça était mi na ngambu kuna espace eza muke nzela eza muke il fallait zela pressé ngo yango nde erreur esalami donc pona nga bango mibale mutu aza na faute eza te eza erreur esalami Bonjour monsieur. Comment on a Israël? Bon, problème est ça, ba chauffeur ba beno na biso to ba te so ke zani so ba luka liwana maboko na biso. Ba chauffeur ba beno ba komaka so ba monde biso to lingo leka akoti kuna. Ba biso pele to samo mo leka ezati na sima pousser. Siko mutu na bana na ye ba ko pele ba ya olanda iti kote otana na minute to ko oyo. Ya mutu do mutu abatalinga kufa na ye. Mais ye chauffeur essaye de tout m'appeler mutu ko boy. Ba yo kaka te faut tout maka mutu ko oyo. Conseil groupe ça la ba kuni. Conseil na ngai za bato ba mitema mabe ba ona biso pele to ba te to wela nini. Ba ko fu ba e bisa biso pele za nini. Alongwe pele la bana eti kote yo ya oboma muninga oto. Nga moto na ngo wana. Bonjour. Comment awa ni elekia? Accident moko ucho sale mao pena ka sikoi. Nani beno monani kuna alandi mchauffeur moto ti na bande na ye. Alinga tuta ye. Chauffeur wana zuki sikoi mwaete. Bazo nyoko na biso bato moto pena. Fo bayo ke na biso mawa. Tozo wela na bango nini? Tozo swara na bango te me na ebite soke zani ni soke ba moni mona moto liboso. Bazo mona neti loko tebu.
bakomi komona biso neti eloko te pena tozowele na bango nini boyebisa baautorité na biso balobela biso papa bana moto tokosila tozobisa bango bayeba pekisa bato ya mitoka bayeba ndenge ya kotambola bayeba te bana moto bazolukela mpe bana na bango toza mpe na bafamille biso moko toza na misala te moto nde tata nde mama nde bana tozobokola boye te. Bonjour. Trésor Kabase. Ezaka mutuka oyo alinga sa chauffeur na biso accident. Atutie mais tomoni ekuta za bashoke ebele fale bakena hôpital aza bakisi. Et akufi te aza na bien mais fale akota hôpital. Bango nde balinga biso te yango wana mona biso tokufa ebele mpo balinga biso te baloba na moto toza na mbongo ebele toleki bango yango wana mona bomwa biso pamba biso na bango toyela eloko te bango kaka bayini biso makasi toyebi te ezala pani ngai nazosenga mokonzi ya mboka efale ayebisa bango abana okuma mito ya bango bien mpo balinga oboma biso makasi yango wana alinga basenga bango bazala sikoyo vigilant abana olandela bango bani Fica moto pra fora. Eza kape, bagi wan.
sociaux. Après, tu bouges ta scène qui reste.